continent, que toute l'Afrique. Viens moi à quartier, ne te barre viens zokumponda. Mais babuki lupango na. Bakanyendo ki babuki lupango mais le roi zane mutala. Donc il y a un petit cahier maouin. Mais franchement, c'est là. Ouais le moi très capital. Ça y mutu le roi are mutambongo, ba to kanyendo ki. Exact. Ça y fait moi quartier lelo libe babuki nda. Ça y fait moi batindi gane pousse. Toi azale ka fait moi chauffeur, moi ba bomba minene. Azoli bana, azoli kisabana mais akilelo zole kana ngo normal. Très bien. Parce que biso to ba vérité, le tinga na ba papa chéri. Très bien. Keba Nzambi. Olobi? Keba Nzambi, c'est-à-dire Luka Nzambi. Voilà. Donc, parce que moi c'est Moulouba. Maman Chagi Charoufa, na mon vidéo ne lobby. Chagi Charoufa, baki jibe pia de fois prier ma casse. Famille te za ma musique ne ba na mbwa. Na to ba sege mo na mbwa. Qu'est-ce qui? Et nous ni la sabino ki daka yé. Loueza la non, faut bossa na Loueza. Tala, o mo de petit solo ko sekate. O mo ni makambo yo Zambota Silva. 2025. Gelo Lusamba 3. 2025 Zulema. Et c'est gay pendant 2025. C'est gay pendant 2025. 4 déjà. C'est gay autant. 4. 5 dans Zulema. Océane 6. Ah, on dit que c'est quoi? 6 t'es to bandela. Moulala 1. Martina 2. C'est gay 3. Gelo Lusamba 4. Zulema 5. Océane 6. Ange Mbo. Ange aza mutwalikani. Mutwalekani na conseil. Le quoi la mutwalikani? 2024 Moulala. 2024 Martina. Kala 2024. Kala otanga. Te ka 2024. C'est liste no pe. Totanga. Ngana aider kaka. Moulala 2024. Martina 2. Voilà 2024. Voilà 2024. Ozotanga. To comme na kanse mutu. Dans 2024 c'est gain. Déjà voilà so il fallait obi combien d'émissions ngi sala. Mama te mama wana zali. Grâce au robot mama te mama za. Mama kufite. Mama kufite. Grâce mbizi alobela sukomba falite. Ba grâce mbizi ba ndera mona ba pa RFI. Baba Ingram. Ba ndera mona ba Robino. Olobi? Pas grâce mbizi si mes propos. Grâce mbizi pas RFI. Robino, c'est ça le foufou de même le grâce mbizi atanga sukomba. Na 3 personnes. Grâce mbizi ko tanga sukomba falite. Parce que oza musenzi pas fali to kana ba senzité. Oza pena musenzi uji jingi chiluwa chitatakana. Oza pena jingi o ba mongo baloba elela. Tala bino bobi valeur ka mama te. Maman numéro 10 atournaka amati akiti. Ba le premier ministre siko yebisanga. Mama pena soki lelo abomi mama na eboni mabe asali mama ne boni na fali. Mutu akoza la humanisme botako c'est la maman ne makambu akufi et puis likona ngo ba grand prêtre ba pesio ba mbongo po boya lo bakaka na ki modèle na ye. Très bien. Grâce mbisa binisa Tracy Mbelenga pro. Grâce mbisa binisa Glody Diasuka. Grâce mbisa binisa Karine Mokonzi. Karine Mokonzi a copié Grâce mbisi. Bon, comment moi sango ye Rihanna la Domingos. On appelle ça papa. Alamula aigle aw. Ye wana o egla ba e pasuka ye wana ye pe photocopie ya Grâce mbizi erreur selon les informations ba tienne erreur za ba camarade na ye banani ba Karine selon les informations ba ngaba maman nani tata so mama kulutu so tata mwasi OK ote e repéser te il faut to tia kaka maman Grâce mbizi za et puis na état ba yebisi biso maman Grâce mbizi za est-ce que Grâce mbizi ko sa maman ne bon c'est maman za na état ya mabe asa to franchement za na état ya mabe. Et d'ailleurs, pas d'IV, s'il te plaît, on va concert. On est pas concert, on te zombo mabat. Si on a pas d'IV concert, mutakufi. Si on a pas d'IV concert, mutakufi. Voilà. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre émission. Vous êtes tellement belé. Yakolanda biso. Vraiment boza. Et belé, n'oublie pas de s'abonner, n'oublie pas de commenter, de liker vidéo. Et que ça la biso vraiment bien. Ce qui va moni biso, liboso yaba, etando ike na bino et toyaka bongo. On a kolobela ce qui actualité zali neka balobaka l'actualité n'oblige et l'actualité ya lelo ezali bongo c'est matanga ya mama ya Grâce mbizi
Grâce Mbizi la star, grâce Mbizi akenda sango. Et maman nae atika ki biso banda mikolo utaye koleka. Lobi azalaki bongo mukolo oyo maman na biso akota ki mabele. Mais ça na nungu ezo kotambola na réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai maman ya grâce ya kufi to eza makambo ya solo. To eza lokuta. Eza pe lelo moto mona ki sur réseaux sociaux. Et na mona yango na page ya Dassa, to mona yango pe paye moko et koko ya ba warrior, Jiri Kobertos mobali ya lututu o ya taki vidéo bi kata Grâce Mbizi. Est-ce que bakata ye pona nini? Cause ezali nini? To kosola na ye na kati ya émission yo, to kozala vraiment et kitoko to komira ko toucher moi ba point mususu mike sur base ya sujet na biso ezali bongo matanga ya mama ya Grâce Mbizi. Yango nde to kosolola na koko ya ba warrior. Je dis un grand merci na Bob mon frère. Na ngage mingi. Babi Bob bambote na ye et je n'ai pas oublié mère boss à Dassa et na boss ni pété délégué à ba warrior. Bambote na ye pe vraiment merci na bino so bandeko boko landa biso et merci pe lisusu na ye moko grand prêtre mère Chantal Bomolo. Moi si ya pembe. Moi si ya pembe. Moi si ya pembe na tanyango 3 fois. Chantal Bomolo bambote na ye. Voilà. Montréal Soza même langage dans la fonction déjà plateau tous déjà et Koko ya ba warrior Jiri Kobertos bonjour et bienvenue. Bonjour pour le Mouké. Bonne santé. Oui, nga santé za bien. Quand des fois za Kinshasa bon. Ba répétition peso. Mais fallait ça na Kinshasa okutai na yete. To monika mutu mo sali rencontre na ye. Nga lo ba ke nga sa na église oyo. Standard kam to okutai na ye. Azande ko nga na PC ba mbote belé. Nga ina sambela na église oyo. Okutana na pasteur te mondimela kama. Mateya na ye. Ondimela mateya na ye. Mo nenge pasteur kabundu ale sa te ya na église ni. Est-ce que mondimino so to ya ka osola na ye? Mais est-ce que aboya mateya na ye? Là za warrior ya petit peuple. O azanga pena mai na courant. O pena poisson ba savon passe. Donc nyo so to ya fin fond pena donc en tout cas mais la souka mboka. On va ça la nga plaisir ba warrior ba yo kakanga. Ba ndimanga ndenge na ya lelo na préféra ko tuna ba carrière na so na sala final bela nga fali bandaka. Taka maman biso ngo les gars ba faire héritier tout ça. Pour ça la PPK, ça peut carrière mon laïa. Tu n'as pas soutenir les gars pas faire, tu n'as pas soutenir l'artiste à Congo. Le bel artiste il y a un moment dans mon rapport ça l'émission à faire. Tu n'as soutenir l'artiste na biso. Mais na zaka goloa te. Ta la vidéo est-ce qu'on va que na zaka goloa. Ozala goloa. On m'a dit bateau ba ba lelo, nga na za au milieu du village, nga na za au milieu du village ko leka bango. Nous créer la chaîne. Quand on a fait chaîne pour faire rigoler aux autres soutenir. Ezalaka eloko ya mutu. Oui, il y a ça interview na concert héritier. Mais oui, héritier pourquoi pas dans le village? O aza wandete abu nezi. Kanyi. So ya fait le ngo lobelana ezaka chaîne ya mutu. Mais bazozo ngai loko naza au milieu du village. Wana na baite ke na komi mutu. C'est le loko bisko mutu ya fali. Le loko tu te na koma kala. Nazaka warrior ya TVT. Nazaka warrior batama. Fali na ngai mais j'étais chroniqueur. So moni ke au milieu du village na biso na ba kali na ba komeza ndenge mote. Po ba ba bimisela nga vidéo na ya mamba kisinjora. Mais nga mo pe na ko bimisa vidéo na ya mama ni ke nga o tirer faire. Donc nazaki na nga monga mana o sala ba chaîne batu. Mais je suis warrior. Très bien. Et na déontologie pe so na ozoni ngo finga mutuana, faut na protéger mutuana. Très bien. Ah donc c'est un peu ça. Fadaza Kinshasa. Apparemment les gens doivent respecter l'éthique d'ontologie. Magana ki lekana. Magana lekana ifacilité. Mais artiste la na nimité. Journaliste la na. Te azaka nango. Azaka na France 24 côté la Ukraine. Comment d'ailleurs France 24 le bima mama longa pour na Poutine. Voilà, merci. To ba ndaka si jango mona ki matanga ya mama ya Grâce ndene. Marqué tout monde ba photo vidéo na to zuité. Non, d'abord na lobana liboso avant la matanga mama Grâce. Bandeko olem sous communauté na biso boza na Sénégal. On a bosomi ba billet te bosomi ba billet. Papa ko beta les 3 na Sénégal. Voilà. Papa ko beta les 3 na Sénégal. Donc, il y a des concerts. Ils allaient parmi les concerts à 2025, ils ont marqué. Très bien. Donc, ils allaient billets, 50 000 francs CFA, 100 000 francs CFA. Ils allaient concert, il y a Mouzo Mossaborté. Ils
ça concert VIP. C'est comme ça Sambora yo kanina mambo. Kasi bango ba fallait adversaire valable na bango à préférer. Kasi adversaire n'est préféré. Préféré bango ba préférer Fali. Siko yango na kokani sika concert o fala zo beta. Fala beta na Radisson Hotel. Mais nous avons fait la inauguration de Bimisika na Brazza na stade et puis il y a Moupiko. Nous sommes à voyager qui a gagné la musicien. Donc, voilà dans les trois na Sénégal et puis festival Morezawa na les 5 les 6 mais nous avons tout na fala mi Kabola nini. Le 7 avril, bazar la concert et la solidarité. Oh, les autres ont une belle voix, il faut pas en avoir. Parce que normalement, ils ont un hôtel à Corarena ex-Bexi. Donc, il fallait pour passer là, il y a bilongi, il y a bateau, il y a dans un tourna. Mais il y a fait les acteurs apparemment. Belle voix. Meilleur chanteur. Souka, il y a soit il y a minza, mais maintenant qu'il y a un ban chez lui, il y a un serve. C'est quoi ça wapi? Au moins, les autres ont un musicien moko, toko le bel lelo. Avec la technique y a chant, pourquoi fallait azati? Fallait que ma marque va filmer novella, c'est le mot à mouké mais va embellir, on va chango, va dramatiser. C'est ça être artiste. J'appelle ça par exemple mon papa, yo mbaka bon poignet. Nabaluki. Donc fallait ça Messi, soit Zuibale, il faut assoper pour se la mission CP. Mais faire ça qui sera la photo malamoko. Pour ça, il y a un tchakaka. Là, on a montré comme Taloba Ngate. Là, on a montré qu'il n'a plus loin que faire ça Congo, pays riche, la population pauvre. Nous avons un azan, papa au Chirou, Bazara, on va ça, on va miner. Est-ce que papa Wemba, est-ce que là, le Bengal, pas Fali, Bazara, Mimongo, wana. Tu peux aller à mon affaire et puis. Faire un carreau, il m'a fallu me faire papa, c'est que on a évité mon attitude. T'as la vidéo, nous sommes à Calafale, nous sommes à Kitaba, nous sommes à faire. Nous sommes bien, nous sommes à bien. Et faire ça, oui, maman. Tu n'as pas si examen, mon frère. Tu n'as pas si examen. Tu n'as la vidéo, non? La vidéo, kitoko. Na lobi boye, tala ba vidéo. Na tindi yo, ah na comme le roi. Batinda comme na comme le roi papa Molière na yo. Na so ba so bon ça va. Bandeko, ndeko ba vidéo. Na tata ba ko bandeko ba ne sala la sala boy. Non non. Bon, voilà limisanga wana respecter yo. Voilà. Bazo ba vidéo ya faire o bando mana fali. Batala na ando yemba bien. Bazo vidéo o faire ayeko longola vocal la fali na quartier la terre. Ba mona ke mutu so uti maison mais azaka na dimali ya koyemba na quartier la terre. Mais fali pas que na maison mais sala peut test. Vidéo. Une imminence a été détectée. Parce qu'au juste, elle Paris, à ça on a DCDG, à ça on a maison mère. C'est que pas Tonia pas ça là, ou alors Wengete Tonia pas ça là, Wenge Koumé la paix a fait une émission aimé boanga à ça là. Donc fallait ça là, c'est là Wenge référence. Donc tous les Wenge fallait ça la test. Ah bah ouais. Mais Sankara ko sugi ça, à ça là des tests. C'est tout le monde Sankara, tout le monde Batouar. Donc, fallait avoir un concert à hôtel à Corarena, belle voix. C'est à l'envers à Lukuta. Et ça Lukuta. Ok. Et ça Lukuta, ça test, c'était prêt à faire un plateau. Fallait ça la test, ça les test. Aujourd'hui on a ça la raté. À boire qu'il bateau. Il y a une répétition. On a une répétition. Mesdames et messieurs, continuez à partager s'il vous plaît. Beau s'abonner, beau s'abonner. Pour s'abonner, pour partager la vidéo, ça la rabis vraiment bien. Et on est allé juste pour passer message par rapport à l'activité et artistes. Et puis la répétition, les alliés, ils ont dit déjà. Voilà. Et maintenant, tout ça, parce qu'on a sujet na biso, grâce Mbizi, à Bongisaki maman, à Kondamaki Bongo Mukolo ya lobby, na mboka ya Brazzaville. Oso confirmant que maman n'est pas Kondaki Mukolo ya lobby. Mais tout le monde qui va foutre Tamboli va Kondi maman. Grâce Mbizi à Koufeli maman, te maman wana zali. Grâce au robot maman te maman za. Maman koufite. Maman koufite. Na bisimyo que maman grâce Mbizi à Koufeli.
zela nani on a mon on a page otinga na koloba kata Grace Mbizi ngana na mwana za na 25 ans ana bwaza zako na pesere mbote Aisha Bampeledi mwana nga ana 25 ans abotinga ku koko fo de créer ngota ko ba na ngaye koko na ngaye nayebi tu c'est pour nos informations fana na battu moi réseaux sociaux c'est otinda yimwa no mo ba biologie ngake Grace Mbizi alobela sukomba falite ba Grace Mbizi ba mbera mwana ba pacho RFI baba ingra ba mbera mwana ba Robino olobi pas Grace Mbizi j'assume mes propos Grace Mbizi pacho RFI Robino c'est le foufou de même bad le foufou de même bad les oiseaux de même nignon ba Jaël Show atteignez 3 personnes comment tu l'as pas monté atteignez 3 personnes Bazael Show te ba Mumbaya ba de te nataki koma batute te ngala ta bataki koma batmane kwa ngana te ngana lobi kaka bino linga boku fera batu ngana lobi bo Grace Mbizi Robino Mundibu bato babaluki la bato te bato babaluki la bato kasi bon Robino pe opekisi ngana tindo ko sala makambo yo pozo tinda ngaka na sala makambo ngana lobi na otanga batu onga na otanga Grace Mbizi mais ba pacho Robino pacho RFI baza batu moko donc Grace Mbizi atanga na 3 personnes Grace Mbizi ko tanga sukomba falite parce que oza musenzi pa fali to ana ba senzi te oza pena musenzi uji chijini chiluwa chitatakana oza pena chijini o ba manga baloba elela donc yo ozo mériter te ko za leki ya yaya ozo mona batu ba omoni fali yango ya fala zaki fier fala za fier mais lelo okani photo na fali osali bêtise maman premier degré tala bino bobi fali ka maman te maman numéro 10 atournaka amati akiti bale le premier ministre siko yebisanga mama pena soki lelo abomi mama na eboni mabe asali mama na eboni na fali mutu akozala humanisme bote akosela mama ne makambu akufi et puis likona ngo ba grand prêtre bapesi yo bambongo mpo boyo alobaka ke mpo alobaki fali apese 4000 yango boye koloba bongo te ba grand prêtre choisi matata bapesi bambongo tokusela no mwa makanisi mosika po soki mama Grace akufaki te aza envie na oyo nyonso ezolobama na réseau sociaux tonga tomona ata basalisi video mais tati sikoyo tomoni video ya mama Grace elimite na réseau sociaux toloba nini na mama aza au courant ya makambo oyo to eza mwana coach déjà mama ke ndimaka oyo ekoya omoni Grace Mbizi kotala ye boye abimisaka image mo mondie bala basi mo bazo vivre obi na féliciter baleki nanga lokwa badasa kena oyo ozo comprendre bazo bunda abimi na tongo ke sa émission aya mwake ko so baza na problème ake koteka biloko ni ake koteka nzoto te mais lelo yo nzoto wa bito ya ake ko livrer et comme o ake ko livrer nzoto te ake ko livrer biloko nzoto donc ba Grace Mbizi ba image ba pesi biso obi Grace Mbizi ani yebi nanu te Grace Mbizi na internet aza modèle normalement il fallait atambola na ki modèle na ye très bien Grace Mbizi abimisa Tracy Mbelenga pro Grace Mbizi abimisa Glody Diasuka Grace Mbizi abimisa Karine Mokonzi Karine Mokonzi akopia Grace Mbizi oh c'est net za boye Karine za photocopie ya Grace Mbizi est-ce que muto vani na bandi YouTube et vani sa vidéo ya 9 minutes so comme 15 minutes et vanda to banaki na 3W donc na yebi makambo na nga na ye internet na kuti kombo ya mwana mobali ezo renie na internet matika so lelo adoka pour le bana biso biso to finga batu ya koma ofinga héritier pour na Fabregas photo zongisa kati te avancé matita nga na libengi koko ba waro okoza koko ba waro te yo za nene oza journaliste mais lelo matina tayaki vidéo ayambi blanc ba ofinga héritier mais soi-disant ils sont au milieu du village donc Grace Mbizi bon comment moi moi ça ngoye Rihanna la Domingos oyo apesa papa alambula aigle ye wana o aigle ba e pasuka ye wana ye pe photocopie ya Grace Mbizi c'est nyonso na lokolo ya Grace il fallait ça la modèle ko lelo yo muto ai face la modèle
mais Moutouana azo comme on a niveau mon boy. Abomi maman na ye. Oui, abomi maman na ye. Mais biso, tu dois confirmer que maman Koufi. Quand tu seras tout dans nous. Au moins il va te battre une erreur. Selon les informations, va te battre une erreur et ça va camarade na ye. Banane Bakari. Selon les informations, va ngaba maman nani tata, so maman Koulou tout ça tata moi aussi. OK. Ote et représenter, il faut te tirer kaka maman. Maman Grace Mbizaza et puis na état ba yebisi biso maman Grace Mbizaza. Est-ce que Grace Mbizaza sa maman est bon? C'est maman za na état ya mabe. Asa te franchement za na état ya mabe. Tant nous azana malade non. Est-ce que maman ne soit pas malade il faut wanga il faut bomae. Kapinga ololo. Kapinga ololo. Motema ya mbaye Oscar. Moi moko alia eloko moko na alia eloko moko. Balia ka eloko moko. Abota bana 7 na mobali moko. Lelonga na zona bomaye. Très bien. Grace Mbizi aza mutema mabe azali mutu o même communauté na biso congolais photo bannir ye. Photo lobele alobaka ta makambu ya ba musicien te. Parce que ozo bo maman va premier degré maman. Ah, on dit que Grace Mbizi c'est qu'il est là tu comprendre que maman ya Grace Mbizi a copié bien vrai. Bon ça la maman va faire maman profite Grace Mbizi alinga renouveler mukanda. Ta place est sopi yo a na ba prêtre on ngo renouveler mukanda so mukanda on ngo renouveler ngo senga na voix normal est-ce que soka sengi ya Willy etoka mbonga opimele so asengi choisi matata opimele bon ça bête jour opimele so asengi fali wana mbonga opimele on pesi $4000 ye moko ya ko ba on internet opimele mais apparemment le monde de moi senga yeah do mon patas voilà opimele c'est là. Là c'est ça Bawario yango. Et puis que place au retombo. Et soit bisoter. Balobi Bawario sali bango pasi pour fali à contribuer na matanga. Grâce $4000. Comment bozozwa motema mabe likolo ya $4000. Nalobi ya lambi ya kufa na mboka obotange na misa cha mbongo le fali. Ouais $15,000. Ah, merci. Aux appels journalistes. Oyebi bena monta fali a chaki. On le dit bien à monter, on dévoile bien à monter, il fallait checker. Ouais, mais on est un musicien, un collègue, viens naïe. Si on y a dans le beat, si on monte ma passe, normalement, on a pas si faut grâce à ça. On est ceux qui montent ma passe, ceux qui montent ma passe, non, ceux qui montent ma passe, tu vois, que là, me l'a salé là, on y perd son âme falli. Ok, check 15 minutes, tu as 5 minutes. Mon tout de photo c'est pour la contribution et allez Grace Mbizi. Oui, alors belaka papou, azale kayaya, mais azale mutu oyo ako se comporter ninga se comporter wana te. Très bien. Donc kata Grace Mbizi aza musenzi. Donc Grace Mbizi kotanga kalisi komba falite. Pour nous te inspirer loko. Kotanga komba falite Grace Mbizi. Le lot de comprendre yo bino na ba rojenga ndubu ndenge moko. Pourquoi tu nous rojenga ndu? Mais donc vous maîtriser internet na liste. Bazo ko maîtriser internet. Ya mosaka zo ba charge na rojenga. Papa chega za matanga toko simba kae. Yango yangi na kae. Toko simbele kae. Bandeko. Ikambo. Oyo toko tanga papa chega beta combien de concerts na Europe. Te na ngina tuna na kae oyo. Toko tanga papa chega beta combien de concerts na Europe. Combien de stades en Afrique? Akufela batu combien? Comment na mona boki bossa la comparaison ya Falina. Akabona na basi combien? Tala place rejoindre dans même biso. C'est que makambo ba baba wario ba za ba impoli ba. To za ba impoli te biso en tout cas. Mais comment vous comptez la vie privée à JB akabona na basi? Bon vie privée a falli o ya ko lo ba ke falli. Déjà vie privée. Tiki David Monsom ta produisa falli comme JB. Rejoindre dans ko lo ba ke a soutenir et puis ero ga nembu les amis comment kasi ko passe ya ko lo ba ke pour JB falli. Pona nini eko lo bango ero c'est pas le moment ngo na lo ba ngo na TV ke soki le longa na yibi ko filmer te za grâce na yo ezaka mabe te ko bloquer la bilebe ba ingrat to yokana pona nini na wenge kala kala ba lobaka ngote alobe encore moment pour mais faut pas comprendre que mutu et d'ailleurs pas divé s'il te plaît longola ba concert on est ba concert même tezo boma ba soka ba divé che concert mutakufi soka ba divé che concert mutakufi obi que kimi singa na sujet grâce te sujet na zongi et grâce na ticket grâce na ticket grâce na eto maman ça so ba warrior bandi manga mutatini ngate ba warrior nde batali balobi grâce Mbizi zo mériter na bien to cha grâce Mbizi na Manuela kitoko
nani peut ça muta clash Manuela Kito bano bazoke na koluka na tili liboso banda ko babunda mais lelo koma warrior à 2 ans atika nyonso atika ba bêtise atika makamu nyonso ozo comprendre mais lelo grâce mbizi ozo bati ode ba congolais to na makila moko bondire yo moko mi bebisi saba simba yo obi nzembo André yo ndenge beba sato simba ndenge grâce mbizi baby Zemo ne beba André ayi obi na piste obi na piste on dirait Perrette ya André nzembo ko bina na piste zo adresse beaucoup ta piste bo bina na onde donc grâce mbizi bino nyonso boko sala komba Kofi Kozanga te ngata na communauté te mettons déjà le bi André ayu qui est chanté André c'est Kofi Olomide dans le biboye non c'est exact non azo mérité belé à respect oui a mérité il est le oza warrior c'est grâce à Kofi Olomide mami no loba ya bisanga be baka Fali soki lelo Kofi azonga c'est grâce à Fali Kofi azaka na comment akadene longwe babotole mikanda ba biso meki to beta yo basangela na poto baloba ba mwana te batutu balongwa kadema baba beta vie na poto vie atala pena bo orchestre mon baba kei bato baganga bazalaka na orchestre ba Eric tout question moko simple oza leader ya groupe moi théâtral moi ta parenthèse mon obimisi ba nebele o lelo batebele ba yebaka histoire wana te qui casse-paye ouais oyo lelo bele batebele ba yebaka histoire wana te qu'on se le dise un peu à moutier l'isolo à moi ta parenthèse moi il y a 1 minute Karine Yamado produit fabriqué par Jerry Cobertos et l'artiste Pomba Azalagane déjà artiste mais à l'écart de Makolo Jerry Cobertos succès pour et à l'écart Makolo t'es na comment film voilà principal ça Koleka et qui encore ouais ça la Baby Donja attends le Deborah Mishika voilà bah ça te moi banini wana et puis que bangonde ba ko banda ko pesa respect en tant que leader yo ko benga bango ba leader te attends le ba ko mi ndenge ni te na loi te na ngana c'est question na ngaze là c'est question na yo ko benga bango ba leader te et là d'âge mo lo ba ki fallait on tirer là ko faire tirer le benga Fali président mais muta benga Fali benga Kofi président c'est Fali c'est azo mériter un peu respect on a bal ngambo siko na ko ba participant o continue kamboka pona teli nzembo mais yo mutazongoli nzembo André yo o kolongola ngote ezala bilo msusu yo mtuzo pesa nga ba sous question pour ngana s'inspirer kana maluba na yo bon na Congo to kana ba débat moko boye o esala maka omoni zela te na bina Congo to kana ba débat moko boye omoni Fali ninga zana azai fanjo aza tout donc aza des règles musicien nyonso Congo célèbre avec Fali Congo nyonso voilà donc ça n'a rien à voir au la poigne une fois ben kaka boye wa za ba débat moko terrain mais so to zoni na sima azala ndé musicien. Oui, Alekana. Voilà, merci. C'est ça. Alekana. Merci. Quand même, vous reconnaître qu'il y a autant de caractères. Vrai ou faux? Alekana. Quand les canards sont trop dignes, sois clair. On va dire que c'est un minga. Non. Tu as dit que Glace Mbizo. Tu as inspiré. C'est Chantal Bomolo. Yo, non, tu es ligne loco. Tu es dans le lobby. Tu bêta biographie a fallu pour pas. Quartier la terre. Merci. Merci. Au moins, voilà. Et le connu, ceux qui les Grace Mbizi avant des autres là, au couple, c'est un conseil dans une fille salami. Te Grace Mbizi ezali kozanga mayele. Mutu aza mayele. Azali mutu moboye wa kotambola linemia. Biso bato balo bateke po boyoki papa che $4000 yango boye ko silikate. Omoni atanga ine na za a soki na sali loko moya mabeba wa ba sepe na ngote ba wa ifo baloba est-ce que bi kezana ba golo mususu ba wa sepe la tena makam o Grace Mbizi sali ezana ba spiritas mususu ba wa sepe la ba golo mayele oui parce que Charles Go to longoli Fali to che fere après c'est Grace Mbizi 4000 to che na Virginie manganga ko si fere ke akufeli mama faire appeler 4000 na faire ndenge na yebeli
Faire, fallait que tu aies le bien que tu t'es physico. Mais faire le bien que tu aies lié. Virginia Kossi que maman Koufi va payer 4000. Tout le monde a Papa Pinda Mouta que sont bons. Et puis le monde va benga na lingala bima. Vous n'avez pas fait le babarati. Vous comprenez? Vous n'avez pas fait le babarati. C'est pas grâce Mbi, c'est ça on a biso ba wara tori bi. C'est grâce Mbi to bona biso la combat fali Voilà. Fali za mutu munene, fali akosa akosa pembe na sitoche le roi yote. Ah, aza na sitoche ya poto. Message wana. Olobi yango batindi yo to yo moko vandika bo s'inspirer na idée mo lobi pona na pesa ka makambo na internet sango. Kaso bango na za série na pesa makambo ndenge ni. Tenga na zo tunu ka juste question ba faut ba yeba. Obi so na tunu o question on hors caméra on répond nga que grâce Mbi za salima me. Obi ke ko bomba mama za mabe. Obi kulutu na biso wazo ke lokwa bengera mais si mwana na oyebi. Oyebi. Aya yema penisa mutu kana yana ngingi akuta ba ya sachi atali na sebu. Abi Hello salinga yango afuta maya misu na ye. So imagine nani apelisi mutu kana eti na venir yango moni ba biso yo to vanda air mona ba pesi solo na ba délégué omoni photo omoni bato ba leti nga muta alobela faire afinga fali na TV na va neti obi poni bazaka na ba mvutuma bobo bena mvutuma kangi grâce Mbisi eza pa zonga ki na nzela ba Karim basolo la kanya tire koto ngana tire koto nzamba bimisi bino na poisson siko baro yango batala biso ba vrembe bango wana ta garçon azo leti jomo botoni soki warrior soki nini amata bat na TikTok ale bake ngai na yeko luka visa tata ya mukolo boya 47 na yeko mais là c'est le gars le bamarade ya moni biso ba boya ko na fali ba bino nyonso ba bob ba dasa bozela ranzi la poto bon to ke na contexte ko luka visa so to luka visa to lobela fali mabe délégué bango te to lobela fali mabe bino so bosenga te to lobela fali mabe et mais bon on défendre l'intérêt na kati bozati bon na la soki to défendre fali na intérêt ya kati musu baza ba warrior mais azala golwa na la kisa yo ke to lobela fali na intérêt te bato ba voyage à 13 bala yuko 12 ba tena matabisi na kati na biso sko to tika lo mona moko lo bake na komi na nga golwa non hôtel longwa kasi c'est que to lobela fali na intérêt c'est la vie que ba privilège de ba bazwaka ebi ke voyage za nango pa na lobi pole kwa mrienga te pardon na mona nozo kotela bango te nazo kotela mutu te naza na oui du village zela ba privilège oyo ba grâce Mbizi bazwi te akuta na papu akufeli pe boye fali kutu contrôler kutu te batindika 4000 est-ce que yango biso tozwi soki toakanda mais na lomwe na ngati lobi na tombo mona ko tutela papu bordier mais parce que je suis warrior na olongwa te na okende wapi kokosa na okokate faire abeteki place à 7000 na kosa 13000 do na omino ngena okufa est-ce que warrior babotema nango te bakoma warrior kokoma pe ya mabe te obi ba question batunanga warrior tata mukolo bozala te mais tana conseil à faire liboso bata liboso ne bateki njonzi batata ba mama balati ba pire sio batata na mikolo wana bakese na mulunde na lobi batata mike puis tabo ba papa na biso nga faire mingi c'est ka za bolwa sio azage mona nga tokola ne na simanda kuna biso moni voilà donc grâce Mbizi za mvutuma moni ko zongela bakari na banene voilà bafenda na kofinga na o nene afinga ngai sala boye loba boye nzamba walware sigama nzamba bimisi bango na poisa donc là tu comprends bien eza ko pa Karim ko ba bi meilleur mutasala ba meilleur base internet si on grâce Mbizi ne kilele avec Karim Karim na na problème mukanda ana problème de stabilité ya libala si on grâce Mbizi on assis OK on a muzo ba Karim o Karim le na pota tambola te est-ce que Karim na mona bilenge baninga bafana ko tu te mona esa ba émission na ba gena ba alobaki na concert ya Wera yet ayaki o me akenda pe concert ke na tuli ya Wera na Grand Paris babenga ke babi yaka ayaki tete la poto to kengela poto ne girafa o kengela pape na Vatican donc grâce Mbizi kwa ke kotala ba makambo abongo ozomona donc eza ba mvutuma moko boye donc ba grâce Mbizi bino donc va dormir dans la chambre kolobela ka sou falite. Voilà, merci, nous sommes presque à la fin. J'espère que ce sera de moi quelques minutes. Et peut-être à moi, Kole Kamke, papa ya matanga ozo kanga papa chéri.
et comme si on dirait to bien en to ba net le ba théâtre molotoni ozolo ba le moko ozolo te que évoluer na tableau mayo comme ceux qui jiba linga beta concert matangi on a vu pardon ça on a vu si badi va longola deka concert ni bato mosusu balobi soki mwasi déjà sabini bazongisaki esu na ndako te surtout bino balobi mbadi mama iwonozomoa kolona banalisa batapoto te ngalo toanaki 100 quel pena osala analyse maître tshura ngoma nakaki pala beyo osimba bakisi mingi ekomaka bakofuta banyongo wana maître tshura ngoma wana ye mutu alobaki nga te osimba bakisi ngai te nga nalingi naloba boye oleki na kaye nakotika ote kaye ezonga boye omoni tovanda na biso kimia troisième page place liste ezali oh liste ya casting to ya liste bato omoni soki papa chéri azalaki vie moko ya quartier nde toyebaka bavie nzoku mponda me babuki lupangu na ye bakangi ye ndoki babuki lupangu me loko aza ne moto ala tokende yango botika ye mawe mais franchement le capital soki motu lokoare moto ya mbongo batokangi ndoki eza te soki vie moko quartier lelo libe bababuki ndako vie moko batindika ne pusi to azaleka vie moko ya chauffeur boyaka babondo ya minene azolia bana azolekisa bana mais naki lelo ezoleka nango normal très bien mais eloko nga na oloba apamo nde mbongo moto ebangisa na pouvoir bato bakobanga prison mais siko biso tolobaka vérité leti nga na oloba papa chéri très bien keba nzambi olobi keba nzambi c'est-à-dire eluka nzambi voilà parce que mosi muluba maman Shagi Sharouf namona vidéo ne lobi Shagi Sharouf alobaki jibe pene fa prier makasi bilo mosusu de ma parole ya Denis Lesi omoni Denis Lesi aza bato oyo mari misama aloba mutu mosusu omoni bakwiti afingaka bato aza bongo mais eloko ya nzambe eza kati na ye avec ndumba na ye ozala na demo oyebi ke ange oyebi te nga mie mpo nazala na Denis Lesi très bien wana ezo engage nga parce que bapaster oyo nyonso balia ngulu babebisa bikila ok donc vie na biso aluka elongi ya nzambe très bien ata bazolobake mwana sikoyo nde famille bao bakufaki eza famille te eza makambo ya musike nde bana mbwa batolo basege mwana mbwa eske elolilelasa bino ke ezaka ye liwo ezalaka no bozobosanaka liwo eza tala omoni epesi solo koseka te omoni makambo oyo zambota s'il vous plaît nalobi boya zela na ata yomola bandeko noboya bawawe balibanda oneka bato babokeloka bamatière zela tobana nano 2024 mulala 2024 Martina kaka 2024 te kaka 2024 tozotanga nga na ye deo kaka mulala 2024 Martina de wana 2024 ozotanga tokomi na 45 mutu dade déjà wana so ifali obi combien d'émission ninga esala D ça ici c'est tout petit peu trop yango na lobi te D wana yango na lobi te 2025 Gelo Lusamba 3 2025 Zulema c'est déjà 5 na Zulema Océane 6 on dit que to bandela Mulala Martina 2 Sege 3 Gelo Lusamba 4 Zulema 5 Océane 6 Ange Mbo Ange aza mutu alekani mutu abetana baconseil lokola mutu alekani abine na baconseil ndenge famigaza nobete baconseil afali mais lelo incapable akende koloba ngo na suka na uta e victime omonaki te ntango alobaki yango ntango azwaki nani trophée ya afrime azobatela yango lelo ebunga te akokonga yango na nzoto boye ozo comprendre combien de personnes 7 keba nzambi tonda upepela yo pe nini sans compter cellulaire sans compter yaye baboma kota nini kwesunda base sans compter garde corps nyonso ezo yapona nini keba nzambi source keba nzambi
Là le binangelo tenga za kishasa keni pena na photo mettre tu pa photo attention la photo donc la suki wana voilà mais yango boni sikoyo ba sortie médiatique monsieur ça ba sortie médiatique au bimati Roger Ngandu ta sortie médiatique ne le reboti c'est bino beaucoup allez na ya Roger Ngandu yango beaucoup Dembélé obi Roger Ngandu beaucoup côté obi Roger Ngandu bini balinga ba tiela papa chéri poison c'est la guerre musicien moi munene mutabenga ka ebisaka ye so ero ka nembu les amakasi c'est bino musicien na munene daika fali te na bi fali te kutu kuwana kutu za makamde olobi mabe pona maison mère elo batu basoro na bango lelo likolo nango oyo vandi so bandi ko lobaki fali David Monsote jibe mutapoliza ye likolo nango susu David nani jibe mpena fala tête na BCDG bon chic bon genre faire écoute besoin être figurant na clip té OK ça bon ne fallait rien faire la tengela ta na ba clip obi te faire na nini azalaka na concept ya code ya Pentagone azalaka est-ce que kengela ta ko kengela mais obi ya beta pe amata pe podium na concept tozo ba clip tozo ba album mais quand même bon mona na concept ba vidéo bima eza passe merci donc ndeko na la fin ndeko na Roger Ngandu ndeko balambio tozala matanga tozolela 7e personne akufi 7e personne akufi c'est qu'il y a pas monde tout là dans musique il faut dans la noir on ça l'émission il faut dans la noir tout ça maman musique un signe de respect tozala matanga voilà merci nous sommes presque à la fin quelques dédicaces en tout cas ba dédicace tanga ezaka et puis batu balandinga bo retenir papa za na ba date na ye le 3 au avril na Sénégal et puis na concert de la solidarité na festival na date à Stade de France et Pesama ils ont Pesama ils ont confirmé Stade de France bon là ba journaliste ceux qui mutu na vie déjà bimisela a comme ça fali mumboshi est-ce que quoi le badikamoto ndimai tala ba bimisela fali papa na braza pas Joanne le chifona na soki wa active net one ce qui est mutu aloba bongo azami kate bini na poche ndoki jamais to ko liango donc bon retenir Stade de France ezali et puis ba wario boye ba yango wario azoba ba wario balembi kozela te ba on ba wario balembi te ba golande balembi kozela OK pour wario ko lemba te pour wario ndeza na fala pesa biso de la provision très bien mutu beta tourner à une année 2 mois faire la journée États-Unis kata tourner akoma répéter na balabala akoma ko répéter na balabala pour na visa ya tourisme bazwaka na États-Unis émission silito voilà maka moke bonga na ko tourna mais maka uza kenda wapi na tenga pe na zo tourna oza mopandisa ngona otuna maka uza na selo bakenda obi maka uza na selo ana question otuni journaliste question ta yemo na tuna obligé te okoye baba za wapi za DTD orchestre na bango apesi pe de dino lia apesi pe ambo de una de pe tourna mais kenda tourna Amérique to boya visa ya tourisme to kabwania donc merci fidèle internaute bozali ko ba douter te kasi na mono zo baluka ça na nga Chantal Bomolo bokila lokondo azana l'art azana kantuku bianza bambote belé mutabomisa déjà vie ya mwana na ye bambote belé na sœur na ngai Nenenta Madinda adjobola moleke belé Cyprien Anjolo na bosanité oncle Blaise scellé ma cerveau Coco Dilasso opérationnel toujours et dit Badiate ya Nana Boudouga il y a fiston coloqué et puis na bossa maître Junior Mukuna Toro yebiselanga boss pour les lois comme boss ça sous maître té maître Manix ou a créé agence na yeto ni na sécurité en tout cas ba mbote belé na Kinshasa awa maître B50 maman leur paye à créer so ba maître monsieur ba okese monsieur ko ka na banal ko se maître Manix ya ça ma église so yeri ça ba maître ya ba okese ça ma ne pas wale ça ba maître ba okese mususu boti okani na ba journaliste so lobi mabe pona pression na kanena na obeta yo créer agence créer ni na entreprise à sécurité on a message pour na maître pour ba maître ba okese mususu sauf pas héritier watana be ba maître de ba benga ba tuti OK kuna nde ya bakresa mso baba vraiment même moral te balobaka bato baza vrai lelo ba spirituel c'est la fitine mo fali non lelo ba spirituel ba finga ba tuti ba osala promotion makamna bango foto lo bango so lingi musique ya ofinga te c'est le peut to ko s'attendre
concert ya wata ba wa pe bukei. Oh, mais nous n'avons pas de problème na famille. Oh, ce qui n'a pas de photo que tu m'as besoin de tenir on a sombe billet. Asa problème d'aba rwandais. Asa kadame. Merci. Asa congolais. Mais sauf que à l'écart la TVT, à tinda batu public te ba finga ndeko artiste était. Très bien. Mais tout le monde a melo ana musombo sabor. Tout le monde a fiki. So mutabongo to soutenir yende. Ah ya. Ada ça que na est-ce que na kosi? Aussi sur quoi? Na si bon. L'oreille compresseur fait à RDC Tina Mangaya Laura Kolo Yana Randall Kolo Kolomoni joueur équipe nationale en France Bambo Tebele en tout cas l'événement il fallait goût non bon on joueur équipe nationale en France non bon va vivre mon mère moi t'es Thompson na quoi Kaouka merci merci émission ah ouais na défendre fait na bon maman t'es Thompson so on va dire qu'il tire qu'il fait nous sommes sabord encore ya mai oh mais peut-être même manger na ba chaîne ba mais là-bas ça nous sommes sabord ba ça papa voilà merci mesdames et messieurs nous sommes presque à la fin vous avez belé à la biso vous avez ba téléphone na bino ba ordinateur na bino ba télévision na bino vous avez belé merci na bino pour la confiance et fidélité vous avez libako na biso bande mais beaucoup ça n'a été qu'on partager vidéo qu'on liker vidéo qu'on aimer par commentaire na bino ba na page na epé mo balanda biso na page balanda biso na page et puis na page ko ba voir voilà na TikTok pe Chantal Bomolo vraiment merci na bino nyonso bozaki belé wana na kolanda biso merci na ba confrère na ba conseiller nyonso bazalia boss Adassa qui est salé na moni grand prêtre pesi sonné na kutene lelo pesi solo c'est na ozo bukena na moni belé na moni lega ya na moni pesi solo zambrota maximum na moni boni bana ngambo ya simanda délégué voilà opérationnel voilà et Bob na pesi bambote et jeune na bosa pe Lara za wana la tala bosa la ki Lara nzambi na ngai